Voilà, mbote na bino balandi ya émission tout popola mbote je crois toujours ngonga mulai biso na bino to monanité na émission na biso nde to mesana ko sala dia santé déranger ki moi moké santé sala ki penda ki to côté botalaga amuna ko to na ka chaîne nyango moni non seulement popola la ki ba émission spéciale ko la pour nous autres penez qui malamu te pour na ko coordonner pour kolandela makambo moko na moko ndenge koki ko zala na kati ya chaîne na bino oyo bolula HD la congolaise TV. Alors tomeki kozonga tozongi pour nzoto ngomwa muke bandiko bonga tribino tomeka quand même kosola pe mwa muke na mwa actualité o ezali lelo ndenge ki tomeka mwa koloba muke tomeka kobeta c'était muke par rapport à likambo au ezolo ba mboka na biso ya bo forces armées de la République démocratique du Congo la FARDC ezali to ezate ba ebi ko bunda to ba ebi ko bunda te bo bengela biso armée moko étrangère. Ça c'est la question que ma population nyonso bazo koluka ba yeba. Bazo koluka ba yeba. Est-ce que l'armée a solo les attirants beaucoup na biso pour te benga watu mususu? Na yoki bande ko bazoko la kena tanga Mobutu il y avait l'armée. Patwana ko bunda. Twana ko yoka comment armée ya moko na biso les aïe à l'époque on est ko gagné. Mais je voulais vous dire une chose mes frères et sœurs. N'oubliez pas. Mobutu na ko benga armée mususu bane ko ya. Tel que armée Maroc, tu dis que armée Maroc ya kana mboko yo. Nga na zo ibango. Non, même les États-Unis qui n'habitent pas, toujours avec les alliés. Alliés, tout le kate nous surtout qu'on a tout le monde a gagné sur Zalaka Mabé, nous sommes Mabé. Non. Non. Alliés puis faut pas Zalaka. Na kati armée. Mais problème est au but surtout qu'on a tout dans les au but nous peut-être population qu'on a tout dans la kati. Ils ont des likambo ko yeba. Armée au wana tango yé. Vision Zanini. D'abord c'est ça. Objectif na bango Zanini. Yangone leki mutuya otoko ikoyeba. Ils tout na ke noto kasa. Non. Armée mususu et ko senga secours armée mususu. Et ça là c'est partout dans le monde. Je donne l'exemple même aux États-Unis. États-Unis akeno ko bundai moko te mutapo sabinote. FARDC c'est ma casse, mais FARDC ça n'a besoin de payer balier. Pour bitumbaner ça malam. Soka sengi Uganda ya. Mabeni ne kozala. Uganda ça voici na biso. Mais problème, to mutuna otori kotuna entre nous c'est quoi? Awa bazoko ya. Baye au nombre de combien? Baye au nombre de combien? Tango balingi kozonga totuna bape bazongi au nombre de combien? C'est ça la question. Pardon? Question de yangwana oyo bayebisa biso population to yeba. Ba Uganda baye ko bundela biso. C'est bien, baye ko sangana na FARDC pour basala bitumba. Et ça kitoko. Mais baza combien nombre baye exactement? Baza combien? Après ko yeba ke baye combien? Et c'est ngene biso surtout meka ko yeba eloko nini? Nzela nini bakoteli? Bakoteli nzela nini? Bayaki na moyen nini? Poto tuna bango na suka ya nyosho. Bozongela nzela nini? C'est ça. Toyebi nzela boyelaki. Siko bozongela nzela nini? Poso bozonga nzela o bayelaki te. Faut te contrôler tout yeba. Pour la nini la limbazo na nzela mususu. Intérêt ni nezali. Tout avantage ni nezali. Voilà. Tout fondaté tout banda kolobaki. Non, ba bengeli biso ba Uganda non, même na tanga Mobutu abenga Maroc. Ba armée marocaine ezalaka awa. Et ya ko sangana na phase à l'époque. Ba bunda bitumbawa. To yebi yango. Question na biso nde yangwana. Et puis mutuna muso ko ikoya. Mando kinini baye nango. Bana bande konanga.
mandoki nini oyo baye nango pona kosalisa armée congolaise na bitumba ba marque ya mandoki nini oyo bango baye nango nde biso tokoki koyeba po tokoluka koyeba arme moko bango bakotaki nango ezongi to ezongi te etikali na mboka na biso pona nini pona ko renforcer la FARDC to etikali pona nini. Voilà des questions o tokoki komituna nde yango wana toluka te koluka koyeba to toza faible to toza fort yango armée ougandaise ye non 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 mboka nyonso abengaka aide quelque part mboka nyonso ebengaka aide ya quelque part pour ko renforcer même ba belge bakena bitumba bango mon côté ande kolanga c'est ça mutuna nde to mituna yango wana et mission na bango c'est pour combien de temps. Voilà des questions obligées de kotuna na likambo oyo ba Ougandais armée ougandaise et na mboka na biso c'est ça. Ce n'est pas kotuna o comment biso moko to sa force mais tout tiki mboka mususu ba ya kobundela biso ça n'a pas d'importance pour le kabo kiti satan mususu bokanisi keza mabe et tout ba monique armée congolaise est faible non 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et c'est toujours comme ça. Voilà pourquoi balobaka ba allié. Ba allié ya armée bazanga répéter, bazanga toujours. Donc c'est ça. Tolongola likanisi wana tozozala na yango ya kolobaki armée na biso eza makasité yango basengi ba Ougandais ba ya kobunda te. Eza pona yango te. Baza ba allié basangani bango na FARDC parce que bunda dans l'ensemble je crois que c'est FARDC mutaso ko guider pe ko lakisa esika nini ezali. Pourquoi? Parce que ba rebelle oyo balingi ke ba neutraliser bango ce sont des rebelles ougandais. Ouganda lingi passe la kimia. Ouganda lingi passe la kimia. Tu comprends? Donc c'est ça. To bossa na likambo wana donc mutuna nde totuna ba yeboni baza au nombre de combien bakoteli nzela nini minduki ya ndenge nini baye nango objectif na bango eza nini bakoti na mboka na biso pour combien de temps yango nde leki mutu ya bandeko nanga voilà totika ba ignorance er moko kolobake no mboka na biso peza faible er moko nyonso tongi tomonaka konde biso toyaka faible on dirait biso toana eloko moko te biso toyebosala eloko te non non c'est pas comme ça moko te faut le moko lorsque toi avec ma casse tout le monde a négativité na vie na biso er nyonso ba négativité non 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 c'est pas bien non tout ça va tout tout ça va tout tout ça la force ndenge ndeko somo misisa yemba banda yiba dongo dongo ekomi ata misile bungi esaka kai donc to kanisa te ke nyonso na mokili za la kama pe oh non gouvernement oyo basabo oh gouvernement basali boye te bongo te to lo ngona makanisi wana to tia pe espoir na mboka na biso ki un jour to kosabla kama milele to sabata minene pourquoi ba négativité ça la kana vie na biso ba négativité ce n'est pas bien. Vous comprenez? Tout ça fort et un jour Congo au Barolobela pétali sur un jour Congo pétali sur voilà na c'est à moi ndebe si biso to na moi c'est à moi pour moi maladie à moi beta biso koyo mo beta. Voilà, merci, je crois na sisi na bino sujet ya likambo etali bande kuna suba Ougandais bande kuna ngai to mona ka nyoso te gouvernement sala des aka mabete moko so to moni pe ka nyoso ka aka mabeza mabe alo tiwa pisikoyo nani nda sala ya malamu to ndima ka pe baninga ermo so ba sala likambo kitoko to ndima bango ce n'est pas gouvernement ya Félix ndeza gouvernement ya liboso bingi armée étrangère ya kokunda na kachamboka non vérifiez partout. Beaucoup de monde a bitumba. Ata ba États-Unis wana abima lelo ba komba ba force wana. Basana ba allié. Voilà
avant de la deuxième débat, na deuxième sujet est plutôt, nalingaki moi moké toujours moi image yo, la kisabiso total là, nde to ba ko ba moi moké si ma image voilà. Boso mono na banque ça li bon maté soda 3 mois salaire ne ba futa ka été ya moi yoko silika na banque alongo li bilamba ba ko boma ele lo mbongo na ese mbongo na ye o boso mono soda na banque of Africa en plus soda farde salongo li teni ye wana tkali mutakala 3 mois za salaire te ba futa ye mbongo na ye bongo so ba futa mbongo na ye wana longo yao Botala bino moko, voilà. Botala bino moko de Grambo a économie 5 jours. Voilà. 5 jours Libanda. Voilà. Botala nenge soda à ce la tabilamba. Voilà. Combien de mois? Combien de mois? Donc, au salaire 10 mois, 11 mois de salaire. Aux a détaché. Et bon, voilà. Ok, ça va. Si ma tenue là, ça c'est tenue là. Voilà. Soda à faire laisser. Combien de mois sera salaire de 11 mois sera salaire de. Mais au sol la Libanda. Non, ça va. Ok, ça va. Ça va. Voilà. Je crois que tu Kolanda, image wana, image moko penda ya participé mawa, ya regret, comme on est le wana. Soda alongoli teni atikali na sous-vêtement liboso ya banque poiso de la mbongo na ye. Mbongo wa soda 11 mois. Vous vous imaginez? Soda zo de la mbongo na ye 11 mois. Mbongo wana eke wapi? Nana kangi mbongo, nana liaka mbongo. Vous comprenez? Tozo yebisa na gouvernement soko fungoli misute yo ko ila mabe me batu mususu mko sala mabe. 11 mois. Soda sali 11 mois zo kambongo na yete. Muto zo la libanda. Muto zo kengele kulu. 11 mois. Azo ka salaire te. Soko ba beta masasi. To lobani. 11 mois. Vous comprenez? 11 mois, nous sommes mbongo te. Depuis milléniums, pendant 11 mois, ni prime, ni salaire. Si vous avez mbongo bimaka te, eke na wapi. Mbongo wana lokole bimaka te, eke na wapi to na liaka. Mbongo wa soda 11 mois. Atabino moko.
nalobaka mingi na émission na ngai sous le drapeau naisaka batata na ngai fo boyeba oza mokonzi ntango mosusu ozonyokola soda aza pembeni na yo oyebi te ke vi na yo ekomi en danger. Soda alalaka libanda epa na yo aye alali ameli petit te ntongo baluki akei, c'est déjà un danger pour na yo. C'est de même mbongo ya soda po azolala libanda azokengela 11 mois aza impayé, c'est déjà un danger. Ngana ngoloba na bakonzi wata likolo baluka mo moke koyeba moto to lia mbongo wana, c'est-à-dire que moto azoluka keke azoluka mobulunde na mboka. Pour ceux qui sont dans mon raton, c'est-à-dire qu'ils ont mon côté. Pour les gens, les mbongo mo ya mutu moko ekoma mutami bale. Après ekoma mutami sato. Elengi ka ningwana. Ole mbongo mutali boso. OK lengi nango bon c'est ça là ai to kite. Ole ya mibale, komoli ya misato tokeba. Tamusuza mutu moko te watomboki wana. Lobi tamusuto ko yoka bato batondi ebele na balabala basoda balongoli bateni. To moi ça c'est bandi ko beta. Tokeba batata na ngai ozokanga boza ba officier oyebi ke c'est que l'armée surtout ba bandaki na se ayebi valeur à soda comment combattre la soda la kana café na epembeni moi lipa na ezali soko mela ka cigarette wa tele moi cigarette na yazongela pour kengela mutu bien isaka ka te peut-être pour salaire za mabe. Alors soda yala la garde pas na yo azonga ka zéro non faut que banza kana soda ta musuna ma fin du mois ata soda musala na yake ngina yo mais ata ma fin du mois ah papa zota moi 100 francs yo somela bana loso une motivation na mona soda yango na oloba na mona soda na yebi biloko wana pourquoi kobungisa biloko wana bon na yebi te soki afdele yaki po eluka eboma armée congolaise ndenge zalaka. Franchement, je ne cache pas mes mots. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, l'armée à Congo est couvert et béba dans les sécurité. Valeur à Soda dans le soutien. Soda n'a tinate. C'était ça la mission. Il y a Rwandais. Mission armée rwandaise, c'était ça. Armée congolaise est couvert et menacée. C'était ça. Et yo pe officier moko oza nationaliste tu es congolais oko tu peux na rythme wana kaka te. Un officier militaire a bien très bien que ce qui soda à sa garde pas naie faut battre les malam. Faut soda ça très bien ali malam amela malam. Soda azala les pour kingela est très bien. Mais yo to komi wapi? Yo salaka nini peut-être pour na basoda baza pa na yo est-ce que basoda basepila est-ce que basoda basepila bandi bazala pa na yo 11 mois impayés il y a soldats na kati armée congolaise pays qu'on dit pays riche. Tata nanga na mwana bien na mwana soda vision nanga pesa mususu na politique soki bino moko ba soda bokomi koluka konyokola ba soda civil okanisa bango ndeni bino moko ba soda entre bino na bino ozwa mbongo soda na yo olia azo ilogoti siko civil ko azo diriger bino akanisa nini pona ye tokeba c'est déjà un danger et sa vision iloko na oloba papa nanga bandeko nanga soda lingaka mbongo na teza moke amona yango mabe ya soda yaka likama mbongo na mwasi elobami banda lelo te toza bana mike
tofandi na bakan batata na biso basoda banoko na biso basoda baya na biso basoda toyebi likambo oyo likambo ya mbongo ya soda na mwasi na ye eloko mabe yango wana na vie tozoloba boye mpo toyebi bandeko mosusu bamibengami babasoda. Nous avons des généraux, nous avons des colonels et tout ça. Oyo toyebi oza leo na kati ya armée mais tant so lekana nzela armée te tika toluma basoda fani pembe nozo iba toujours ya soda mbongo mais ye ba mabe ya kangonga wana ngonga ya mbongo ya soda na mwasi na ye isike indaka kusangisa oyo baluka basangisa armée tosangana basoda vrai formé na baba uta na rébellion oui to sangani kaka osala armée te oyebi eloko te ozwi pete oyo ofandi na yango ale mbongo basoda komi kolia lia kaka lia na yo mais soko yoka kaka na ebisa yo mbongo basoda baliaka te mwasi ya soda batushaka ete biloko na mibale pa na soda ya mabe makasi mwana na yo mwana soda mutolo yeba ko chérir soda wa fande pa na yo civil ozola nanga yeba yango si soda o nyonso to police na ndako na yo so yebi ko chérir yete c'est un danger chez toi c'est un danger soda fois là la position malamu soda fois liya ka bien atongo alinga zonga bo ce qui moi eloko ça na ndenge bien sinon vous aurez des problèmes. Il faut chérir le soldat so lingo ça va bien la vie papa nanga mo contre qui soldat ndenge na soloba et puis na lobela biso eloko moko abi mwana ngai dans la vie il faut ko yeba et ça na biloko basaka na ngoma sécurité cuisinier na yo mwasi na yo sentinelle na yo chauffeur na yo et cinquième na zo bossa ay basaka na bango masécurité soko yebi ko soigner chauffeur na yo te c'est facile à céder yo pendant accident so ya apesi mo panzi na yo so yebi pour soigner cuisiner na yote il me t'a la quoi non nangonga muke ako baby sa famille no mobima sentinelle que nous parlons aujourd'hui la sentinelle je donne l'exemple aussi de tous ceux qui sont soldats ou policiers parce que le rôle là-bas dans l'ensemble ceux qui paquet malamu te ako tu silo miyibi na babandi là n'oubliez pas tout le monde s'en a s'il vous plaît moi si nous allons ma sécurité pour moi ce jour là là naïe et puis positionner nous là les là et puis ni na ko ça la panda yo là mbongo ya soda basalaka nango masécurité mes papas mes frères botika comportement ya mabe na mbongo ba soda soda bana ko lela kili bosa banque alela pona mbongo na ye d'abord un aza mutu te c'est un soldat mutu onza makele lele na ye mutoki na ye oya zola lela libanda mbongo na ye pendant 11 mois vous ne voulez pas payer et vous trouvez ça normal vous êtes à l'aise au lieu de banana yo vous êtes à l'avenir et vous chicher à yo ke bobo yasi faut pas biloko wana avenir vous chicher bino un jour do fandi na ka boye mbongo soda 11 mois yo zio le na yo vous à l'aise allié ce qu'on a banana pour pas ça yena banana yesi ko c'est lo yo ikanisi zani ona ina banana yo voilà les gens qui ont fait ça catholique si le makambo etali mbongo soda na biso ba congolais de tous on est là pour dire que non armée congolaise est faible non armée congolaise n'est pas faible
ceux qui va bien dans l'armée mususu ba ya ils répondent à quoi appuyer. C'est partout comme ça dans le monde. Ba lié ba sanga raté. Ba ça la touché. Voilà tengi to ba commission na biso to linga ko zongo temps la ité parce que tout ça la kama banalise. Ya kama kama mike donc les autres mais que lobela makama itali armée pour tout le monde va trouver les mingi ko kanisa ki armée na biso za faible et puis likambo itali mbongo ya soda ndenge bakonzi mususu bazali kolia papa mama yaya leki ke bana mbongo zobia lobe buloki